butu eumeli na bomoi na ngai tongo ebonango kotana na miso bomoto nazomona te bilaka na yo natieli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto aussi longtemps nafandi na makolo na yo liziba na bomo nakokauka te yango ngai natie elike na nga na masiya mwana na nzambe oza moto te to mwana na moto soki olobi lelo lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yolaki Donc, tu vas voir que tu as makambo de l'eau contre la bâtie. Mais makambo de Keneza. Parce que la taille ne fait pas l'homme. Tu passes la raconte dans le monde, mais il y a la. Mais il se fait pas la carte spirituelle, c'est ça. Parole à yo, solo na bango, on a tiré le route. Ils ont mis beaucoup sur le vie. Ils ont mis un mail. Pour y avoir un moyen de fou. Solo na bango, on a tiré le route. Bonsoir. Merci beaucoup, Nagoga, Naoya Sali, parce que vous avez dit Nazaraki di Banda, Figo Naye, mais vous avez dit merci beaucoup trop, parce que Oya Sali pour Nangaï, donc il a évité, Nan de Bonaïté, mais Nazan de Boné na 4e musique. Ma beaucoup pour Naye, merci. Ah, Figo Maramboli di Banda. Tout le monde a paralysé. Papa Simogi Mamu Ganga Nikota Mosandu Tata Mouizange Salisa Bana. Yambula Vita Mbela Mbela Napono. Oye Bisa Bango Shina Ramba Bandi Boulot. Awa Penana Bandi Boulot Sikoyo. Au-delà de la montagne de Tombo Blé. Voulousi. Voulousi à Salagawa. Congo promo de Faté, Bolandaka Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fénénéné. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com.
Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Hugues la coiffe Salon Hugues la coiffe Icoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Boga. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Chers internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news de Babango, avec Yves Ipan, ce directeur des infos, la finale avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Rafumbi de Bossa Dallas. Merci. Voilà, donc on est là avec Héritier Watanabe, donc la Pulga Motona Tembe, alors justement la ligne voilà, et pas y avoir pété qu'on a répétition. Il y a un Héritier Watanabe, donc la team Wata Mobimba. Et l'élo, séance répétitive, n'a pas une grande surprise de Kamoué, Bercy Moana, et où ça teste l'élo. Dans l'eau, il y a Salaki, les agents coulisses, mais l'élo est en public, tout va zawana, tout à la biso na bino to comprendre nini oyo, moi mon balioyo. Les cas papa Ranson, les cas papa Félix Wazeko, les cas papa Ferregola, Nini Bombi pour Héritier Watanabe dans la team Wata Mobimba. Et là je pense que c'est déjà plaisir de faire Dominique qui est le 100% Moussarata vraiment dans Londres, la peste Mote Belé, dans le président Claude Ndomba sur le Canard, dans Bossagnoté, Jean-Moulumba était sa tête de Bessel. Et pourquoi pas aussi, dans Jean-Robert Kala, le serveur de la RDC, Monté, maman la Bisson Nicole, maman la parfaite, Nakatia Paris, Wana, Mote Belé, maman Milinze, Monté, mais tous les peuples l'embêtent, maman Likelemba, et dans Bossagnoté, Billy Vumuka Fondation, tous nos bavés venus orphelins, et maman la Bisson nous rappelle trop quoi. Un pang de moi à mon gars à cancel, la vie parfaite, tout le monde a tout le monde. Chris était le fétique, papa na Riben, Bamote Belé, na John Lubila, Exe Belé, et na Bossagnoté, José Baïla, JB Service, agence pas comme les autres. Suivant si nous sommes en connexion avec toi, Vassikan. C'est parti.
Bima. Mais papa, JB Service, ils ont partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le Calaming, JB Service, ils ont comme un service là-bas. Voilà. La bien à moi, hein. Pour la Yébi Gabiti, Samia Yébi que JB Service, ils en arrivent. Mais puis le besoin de prendre et comme la Paris.
awa na biso na Bretagne awa tozana ngona Nantes tozana ngona Pontivy tozana ngona Saint-Brieuc tozana ngona Loudéac tozana ngona Angers na Balema sikoyo afongoli mususu na Paris bamboke bele boy jibe service boza makambo bana poto bana mokili mobimba partout dans le monde après ça moko na jibe service Saint-Thérèse na Chili station Saint-Thérèse na Sibanango en face de la police kuna bakangi batu awa yo kangi koli jibe service ayuna so Raf Ngindu félicitations pour la promotion ça la rapport à l'artiste que Dieu te bénisse à connaît pas demander il y a rien en face. Congo promo Raf Ngindu nde na ninga mabete Congo promo Raf Ngindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Donc voilà, il faut qu'on assumer dans pour faire ça qui merci qu'on a dit sur le mouvement Balamorote. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait au moins une toujours où la place à passer. Il faut avant d'avoir temps et réflexion, à brûler. Après, il va venir à Rosa pour la vie. Mais moi, il y a Vanda qui a décidé à l'objet. Bon, na y a la bino, mais na roquette de pété na tigalia. Et c'est bon, bon à yoto, il y a bon honneur, il y a bonne valeur. Il faut qu'il y ait un bon bazar. Pour pouvoir rater ou pas mauvais. Déjà, il y a une image. Il y a bon, merci ça. Ok. Ça va. Voilà. Navandaki, nazaki ba message. Bato bele ba komela kingai héritier kozwa persité, aza moto désordre, aza boye. Bato musuka ba komela kinga héritier zwa Bercy, aza grand travailleur, aza bon bosseur. Total aura toujours tout ça aura parallélisme, total ba point convergent, total ba point divergent. Mais bato ba senga ki Bercy aya mouvement baleki ebele koleka bato ba boya ki Bercy. Batalaki ba message. J'ai plus de 675 messages à Batbalingi Bercy à Kota. Batbalinga qui était basé à 83. Maintenant, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci, mon nom, c'est ça. Merci, Nabino, Ban Amérique, Ban Océanie, Ban Asie, Ban Europe, Ban Afrique, Guinée, Brazza, Angola, South Africa, Paris, Bruxelles, partout au Sémalinga. Merci Nabino. Moi, je vais vous dire programme dans les milieux. Merci à moi, je vais vous expliquer Bino, je vais vous Bino. Ceux qui passent dans les lots, je vais vous la Bino, je vais vous Bino. Ceux qui vont moi, rétrospection. Ça va. Ceux qui vont le Bino, c'est là qui est en prison, pour être en prison, et le Bino. Ceux qui vont le Bino, c'est la mi-temps à Bino. Donc voilà. Même la Bible est comment les derniers seront les premiers seront les derniers. Aux Zongo que un mouvement où Baya Moussouba Bandara Yango on a hérité. Non. Où est avant, Zamem Tenga est avant. Où est hérité, Zamem Tenga est hérité. Mais la poule par un mot, bisous tout le monde fort, tout est né, les boss. Un peu quotidien. Awa ngai na instauré le monde tout cela na ya joka kabengeli ngai awa
naza na nga masi wata goga kaka ndenge ezaka kala normal président na posa biloko wana baobaka posa kozala président lider babelaka wana mamuna bango donc ngai ndenge kaka tozalaka na maison mare ndenge kaka tozalaka na banzela na babomonga ndenge tozala mais dans le respect mutuel parce que soki oyebi kopesa bakopesa pe biso la time wata mobo ntango nanga oloba la time wata mpe nanga oloba la time biso la time baarnaki baolivier badiego bamishka chef bavoile bakoba nanzelu bagires baseda biso bakim toyambi yo biso tokobanda kopesa respect tokobanda kopesa bolingo en retour tokosengo mpe kaka respect wana na bolingo wana mais zwa yango lokola ndako na yo soki na ndako yo olingi kokanga kanga moto aka koloba noteke okangi mpo na nini yoza na droit te on a tous le même droit ici ntango tolobaka ke wata nde makambo nde lokola komprenaka ti mais makambo nde pene eza parce que la taille ne fait pas l'homme bato mosusu azelaka moto azala likolo monene azala mais biso toviba na kati spirita seza parole na yo solo na bango nga na tikeli kuti toza kuti mikro mposa olivi toza pena ya ngai koya mpo na moni yango mafu solo la ndenge olingi nga na tikeli na yo. Bonsoir. Merci beaucoup Nagoga na oyo asali parce que boyebi ke nazalaki libanda sikoyo na ye mingi akoloba eza te esi nasengaki bamerci beaucoup trop parce que oyo asali mpo na ngai donc nayebi te na ndeko na ye te mais naza ndeko ne na cadre ya miziki maboko mpo na ye. Merci. awa sikoyo makambo olingi banda nakobeta na pantike to mutu akozwa paralise papa simboki makokenga nikota mosantu tata kuizanga esalisa bana yambula mvita mbelambela na mpono oyebisa bango shina rambo abandi bulo awa pena na bandi bulo sikoyo odela de la montagne ble tombo ble vulusi vulusi azalaka wa eza premier rong ouais sikoyo tosambela mokie tokeloko toplie parce que place nazalaki moyen na bimi ezalaki te soki koka interroge bando te jiboni nzi papa tofongola nzoki sembalolo mokokoban salelana ya makili eboti basalelanga te batenetelaki motema bakota bwakisinga natikala lokola elamba yankala Tomola. Voilà. Vulusi. Tome ke logo na yowana ona salela ka yowana. Besanga not. Eba. Malete. Vulusi. Nasoyo kaje. Ayo kona ayo ekomi ebandi boya wana eza biloko ya vuluzi oyo totravaillaka déjà kalame nazobenga yango kaka ndeti bamicrobe longola kokie waya koda yango yaye anabolokemisi ekisalanga miko
prison wana tangu na ye na prison babisi ngai Bercy oyo yozala yanke oyeba siku bapeka mokonzi nasali nini bona miniti osiko ndeko zabo ifo kombola nano awo wana na star na kombola te ifo kombola yo kombola nabi okomisuma muna kombola te pardon obenga boba na tinda mbongo na jondo fanda na passion 8 po makamba ko kombola na ko bango te o te fo kombola kaka bayelinga kombo na simbi kombo na leli ya jo tala pardon babenga lenga hunati empoli bana babo ko magipa ya bakoko empoli o tinde mai na chanda na fiando Sigo na kombola, kombola. Na su kombola simbi na loboko. Na tomboli kombo, tombola. Tombola kombo sigo to kombola. Na yena bandiko lela. Makonsi ya bisi ngambo sana. Alobina kombola kana na boloko. Tonga nilipo kwa yaya. Basi yemo na ndi maki. Na kombola boloko na kombola badolete na kombola na ba wente. Kombo. Na francete bengi bale. Tombola na yokiti malona neti guerre wana bino le message na ngokuna awa makambo wana na nzaka ngoti je suis vraiment très désolé ngai ndenge nazana ambulance na ndenge Bercy aye na kocha bango na affrontement te bas affronter te mwana kolinga ke ambulance apesi Bercy apesi te makambo ekende Bercy mais par contre, avec le rôle de combat, quand je vois une concurrence déloyale, désolé, ma compagne, mais ambulance, tu regardes l'église, c'est comme musique et l'église. Sur l'église, qui est le pasteur Moïse Mouye, mon frère Mike Kalambay. Ambulance, il y a un combo. La ndenge ma dote, na yoki ndenge Bercy ayo, na yoki ndenge Pandi. Nous avons besoin. On peut s'en aller au Morobo. Bercy va y aller, côté na ye. Rasta ligne rosa. Après on a beaucoup ça niveau de boyambani ou même de bonheur natale. Mende. Eza club d'amitié. Le rôle net c'est masse na ngai té. Les adversités, concurrence mais loyale. Il y a que ça le fort à quoi il s'aille. Il y a que ça le fort à quoi il s'aille. Soka moni olingo koya ya koya na cri po benda yo soka moni ya koya yo koya na cri po benda yo
sikoyo nde tolingi tokanda kobwaka tobwaka wewe tombola allez bolokingisi cadence ale wana makambo mikie singaku wana makambo mikie maserabende wana makambo mikie Hello, bonjour, salut, Mbotenabino, Mbotenabeno, Abayako, Ezande Konabino, Dominique Diomi, c'est votre frère et humble serviteur Dominique Diomi, This is your servant, Dominique Diomi. C'est un plaisir de me présenter devant vous à la fin de mon mandat
au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. It is a pleasure for me to present myself in front of you in the term of this mandate that you gave me 3 years ago. Eza esengo mingi pona ngai yako telema liboso na bino awa tango ya manda oyo bopesaki nga ekomi na suka na yango. Je voulais simplement vous remercier pour la confiance, pour le support et toutes les prières et l'accompagnement dont nous avons été témoins. Nalungaki ko pesa matondo mingi na moko ya bandeko ya communauté congolaise de Dallas pona lisalisi oyo bopesaki ngai support na bino elongo na mabondeli malendisi ya ndenge na ndenge po ete tokokisa makambo oyo tokokisi na manda oyo. I would like to take advantage of this opportunity to thank all of you for the tremendous support we received during the mandate that we've had to exercise as president of the Congolese community of Dallas for the past 3 years. It is with a lot of joy. It is with a lot of grateful for your support. Nangonga oyo na profite pona koyebisa bino que tozali kotia lisusu candidature pour notre deuxième mandat. Je profite de cette occasion pour vous annoncer notre candidature pour un autre mandat. I would like to take advantage of this opportunity to announce that we're running for a second term. Durant les 3 années passées, nous avons accompli beaucoup de choses avec vous. Nous avons poussé notre communauté. Nous avons élevé la bannière de notre communauté plus haute. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. During the past 3 years, we've done a lot of things. We've achieved a lot of things together. We've moved our community forward. We literally put our community on the map. We've accomplished so much, but still, a lot of work remains. Nabambula misato oyo tozalaki ko diriger communauté e bandi ko bongwana. Tokokisi makambo ebele. Tosali ba avancer ebele. To elongo na bino to tomboli bendele ya communauté na biso na kati ya mokili. Kasi mosala etikali lisusu ya kosala. Pe nanu tolembi bino te. Lokola nzoko alembaka mino na yete tozali na elongo na bino po ete to continuer kotindika communauté na biso ekende liboso. Alors, nous venons par la présente solliciter encore votre support, votre contribution pour que nous puissions faire de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth la meilleure communauté congolaise dans le monde. Ceci est un processus, certes, mais avec votre aide, nous pouvons le faire. Je voudrais, par la présente, demander à chacun de personnes qui apprécient ce que nous avons fait et qui croient que nous avons encore le potentiel de faire plus, de s'enregistrer, d'être prêt pour venir voter. Baiba sepelaki na maye na baide na makambo nyonso tokokaki kosala oyo bakanisi ke soki bapesi biso manda mosusu tokosala lisusu ya minene bakoka bongo ko supporter biso bakoka ko belema po ete bakoka bongo ko voter na maponami o ezali koya ndeko na bino Dominique Diomi. I would like to ask each and every one of you who appreciated the work that we've done in the community, who have thought that the work that was done was on its way to changing our community, to pushing our community forward, to please associate yourself with us again, support what we're planning on doing. If you believe that we have the potential to achieve even more together, I beg you, I ask you of not staying still, but coming and voting us once more to the position of president of the Congolese community, and together we'll achieve even more. Eindi eza ya koyinda nakoloba te lisanga ya banganga lisanga ya bana nzambe selola toujours pechanga exil moi lilobeke sanga bien babi bana Dallas tozoya na Congo lunda wa babi toloba mingi te poto tozoya ne musala wa équipe eza costume ba musu bomoni bango te bomona bango babi tozo ko sepelisa bino boloba bolela ki bozela ki biso mingi tozoya vraiment cette fois-ci jamais quoi tozoya bana ba le 5 août bana août ne ba 5 ba gambo eza ko yinda toya
Dinana. Okoloba te. Ah oui, événement est à biso bana août na bana Dallas. Je veux dire tous fêter ensemble na bino. Ah oui. Bana Dallas bosso mababiye et ta nyonso ya Amérique bosso mababiye. Spectacle est chaud et puis tozo ya po ba remettre biso ba trophée na biso o tozo mérité. Voilà. Donc nazo bengisa bino nyonso bosso mababiye partout bisika nyonso bozali Congo Good Award nulle part ailleurs. Aya et pas. Clément c'est chaud. Clément chaud moi c'est Ambinga, hein? Mouidou pété. Alors tozana basara, tozana ba junior Congo junior. Ouais, Congollywood ngande tolobi. Donc le 5 août déjà tozana kata Dallas. Voilà. Donc le 11 Tokutani, contact Clément Show. Hein, Bikaka, Clément Chaud dans Dallas. Moi, tu m'habilles pour les aussi là. Moi, tu m'habilles. On m'habiller, On va congé. Voilà les 5 comment on a fêté l'anniversaire à Maï. Mais ça va, Martial, la Mantioni. Dallas c'est l'ali pour équipe nationale des Oya. Babi tout le monde mais oyo to yende Dallas. Bana Dallas. Biso to Dallas so partout. Ah oui. Tout oyo Dallas. Mais Texas. Donc Texas c'est Zoyinda, Bana Dallas, Bana Dallas. Ah, ben je crois que ça va brûler. L'événement c'est le 11 août. L'événement parce que là on va nous remettre des trophées. We're gonna come very soon to get our own trophy, the awards. Then we are coming to Dallas. Nakoloba mingi te mais événement ezali le 11 août. Ndeza événement mais biso déjà les 5. Netika Katroz a déjà na Dallas. Rien à dire. Congollywood, bon somba babier, bon contacter Clémence Chaud, bon somba babier, batouvé à bisika boya parce que ça va chauffer. Mais c'est des gens bana Dallas, c'est bana France, bana Belgique, bana Canada, bana Suisse, bana Angleterre, bana Canada ba goye belé. Bana Canada, Junior on dit que na wiki na bata Brésil ba oya. Herman Kasa benga lo biso ko mingala ye. Oh, Herman Kasa kozala. Moi mulopo kozala. Ansu Luzolo kozala. Videlo kozala. Kalunga kozala. Sila kozala. Ariashua kozala. Mode. Ben, ça va. Mais nous avons fêté, président. Nous avons fêté ici les 5, Dinana le 8, la cadette de la famille. Donc, il y a les 28 pour fêter ensemble. Donc, il y a on a les selfie na black and white. Oh la Chica. Kimi. Chica. Congollywood ne Makambo. Chicago. Oh ma fille. Ben tozoya ko fêter mokili ekomi na suka film botali film cartonné ezoya ko zoa trophée nango film mokili ekomi na suka tozoya ko zoa trophée na biso en tant que le bon travail que nous faisons et on vous prévient qu'on sera de retour chez nous parce que nous on y va, on rentre aussi. C'est Lola toujours. C'est Lola. Rien à dire, Clément c'est chaud. Oh papa Sam Mbengi, Clément c'est Mbengi. On est ensemble, il n'y a pas de souci, rien à dire. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Et Zaline Kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.